Au travail à faire dans les victimes. Kuna pena travail à ngati. Nicho lelo soki to kie pena na ndenge ya musique ya vitesse DG. Pona ngana loba innocent le qui héritier. Na éviter mais fallait qu'il va reprocher ole ya longola mutu. Kolongola infraction à la individuelle. Et ça te que soki neti banga fe film na film za ba manike baza ba papi ba malika ba lorashu. Parce que n'avait pas sali émission et bon type scandale mais scandale là ba la tisama na mutu na ngati fallait qu'il va reprocher à mutu sala na émission pourquoi que la question n'est pas quelle c'est ça Colossiens n'a rien à voir parce que Colossiens a besoin d'éléments et il y a écoute pour foutre à mutu na fond mais déjà bureau batali keto la Bayami Ken, journaliste à Tol, et musicien. Mais dans la mode, on a invité à la team, il y a un contrat, il faut que salaire. Pour la Bolingi, vous tiens la loi dans la chaîne de Saratol. C'est que vous avez une clause qui chaque fin du mois, vous foutez un à Saratol. Vous laissez à Saratol. Vous foutez la rabane à Saratol à Minerval. On a assez Saratol là, dans la team, la chaîne, a préféré garder des relations. Agarder une chaîne pour faire que la team parce que chaîne et beaucoup là-bas chaîne pour foutre l'enda chaîne pour ça là que moi 4 personnes basent la semaine va vivre la team Bonsoir, très chers amis téléspectateurs, bonsoir, on a internet, nous sommes sur indépendant à l'air, au la mission de la on a tout, en tout cas, et comme il merci aussi à ma équipe technique, derrière la caméra, je suis avec David Menga, et pourquoi pas aussi à notre monteur Yannick Yura, je te salue aussi, Dieu merci, Ndombasi, Yaka Dieu merci. Baboni subi à Flore Makinis, n'est beaucoup toujours pour s'abonner à Makinis TV officiel, au date de Kuna Mbandi, au ministère de la direction qui est dans le par rapport à Yamoussa. Aujourd'hui, très chers amis téléspectateurs, je suis avec Ken Piana, Bébé Ken Piana, on peut appeler le ministère de l'Aïe, le ministère de l'Aïe, à Salamoussa, Bébé Piana, film ou la film et Kanao a évité, je suis avec lui. Donc, par rapport à l'actualité, par rapport à Yaba News. Je dis bonjour comme ça à Dédé, je te salue ma chérie. Et pourquoi pas aussi à Samantha Ifo, tu m'as abonné, moi, à l'équipe d'Abanelengi. Et sans oublier à Élève du maître Pinaf de mon président, je te salue. Merci papa pour tout, merci pour que ça m'a fait des disques. L'animateur en B, ma forme, la fille, papa, je te salue aussi. On a de la presse, vous êtes tellement grand, vous êtes ébélé, la paix, c'est une beauté. Je suis avec Ken Piana, film de la film où je m'en vais jouer à Dieu. Bonjour. Bonjour Ken Piana. Ouais, bonjour, santé très bien. Bonjour, maman si les gens m'ont pas de maman pasteur, mon président Ouera. Bonjour, la prophète Emmanuel Dodi, prophète Moïse Kabodi. Basal Anzambe Nyon surtout na pesi na Ouera. C'est pas mot tébélé, parce que mi si les gens mi mon akabo yo chapé non, na kwa bato wengete nazo kwa maman si déjà dans les déjà na dans mosala nzambe solo parce que moni makambo na ngebele soki na moni ma problème les oyo langa na benga maman si déjà que non na moni ba problème mo botianga na mabondeli ya mama ba résultat na moi kendaka toujours bien mabondeli ya prophète Emmanuel Dodi ekendaka toujours bien mabondeli ya prophète Moïse Kabodi ekendaka toujours bien ya moni na lansa bango avana banda makambo tout voilà on est concerné pour toute musique de maman c'est oui te dolomika pour de vivre dans ce bani il y a resté qui ont visé déjà et merci beaucoup quelqu'un parce que ça va être non FT mais ça nango non ça nango bien ba musicien baza na Paris donc il faut liga le bloquer ba activité tout on a vu que vraiment et bloqué bato mususu bazalaki na posa kozonga bamboka o bakuta na ba pays étranger baza bloqué et gaisa zaka coronavirus kaka c'est tout mais ce qui est payé mboka on continue au travail là pour peut-être toi qui le gros boyer quelques bazar no dit effectivement au pays on a une activité non ngazala na mupanzite
Mopanzi place bato bakotianga mopanzi eza na entreprise na nga moko filme na filme te otravailla mpe na victime te kuna mpe na travaillaka nanga te te kuna na travaillaka te mais nga moko na décida mutu nde ofingi fali na 12h nga 12h30 peut-être na yo répondre mais kotravaille omoni kotravaille ere yo ozopose na baquestion ki otravaillaka na f victime eza déjà baquestion moko ya mabe moni eloko ezoboma bajournaliste ebele ezaki soko oye ozodefendre artiste moko ekomi onga na sala ya kuna bafiche de paye eza te lobi ekoko omemisi okesa batungama te toyebelaka soko ozolobela déjà orchestre moko boye ozalela mais nalobelaka presque baorchestre nyonso nga toza mpona baactualité ya baorchestre ezosala makambo oye ranson le roi de la forêt soki asali événement nalobelaka Koffi Olomide nalobelaka Fabregas Maestro atokofela kutu grand yaya papa na bango nalobelaka bina file nazolobela ozwi ndeko na biso nani oyo ba 12 millions de vie obino mondibu 12 millions ezokende 13 millions nazolobela sikoyo oyebisanga sikoyo eske nasalaka epa na bango seke naa na basalaire ebele non F-victime eza base kaka na sens ke F-victime yango eza orchestre numéro 1 ya mboka na biso yango ezosala baactualité koleka baorchestre tout ya mboka na biso yango ozomona soki moto ozolobela bamusicien pour le moment masolo mingi ekobeta oyo ekoleka ebele kozala ya fali mpo fali nde azosala batourne koleka bamusicien nyonso ezalaka te ke oyo toolobela fali mpo toosala epa ya fali makambo nde fali azosala eleki ebele par rapport ya baorchestre nyonso eza c'est tout. Ok, merci. Qui réponse il y a quel bien à l'objet à l'objet la musicien sur tel que va qui va travers la effective ça la capo na bino quel bien à tout le monde qui dernièrement il y a 11 millions pour le bateau sieta il y a les autres les 13 000 déjà na dobi tant que bien à l'objet l'équipe a missi l'équipe fait rigolo na ma de vie ou les gars qui na des missions aux acquis impartial c'est la déontologie ni pour ni contre mais quand on a les langues changer mon langage comme il y a plus il y a Robin qui est frère c'est comme si comme il y a faire par rapport à Robin bon moni avant ya ko condamner mutu il faut que ça la ba vérification ebele te la condamner te pas la bon yebisanga siko total net Robin Mundi era azolobela 12 millions de vies ngana yebinde kuna biso artiste musicien wana otangi kombo asala ba 4 millions ba 8 millions ba 2 millions ba 1 million ba 3 millions ponanga na monaki selon calcul soki tosala totali calcul il y a 12 millions ya Robin soki tolobi to sala inventaire parce que to sala évaluation ya makambo soki tolobi to sangisa ba nombre de vie ya ndeko na biso wana nyonso asala na musique ya Robin ekoma pas même katikati mais bango moko Robin Mundi balobeli 12 millions. Ngana koteli bango par rapport ya calcul. Non, il y a qui au millier. Par rapport ya calcul parce que ndeko acha banzembe belé na YouTube. Il y a 1 million ça, il y a 3 millions, il y a 5 millions, il y a 9 millions. Ce que bito sansanyoso. To su ba nombre de vues Robin sur internet so sansanyoso. Au moins que ya Robin ebima pena muke. Mais bango tellement Robin a tout dit il y a 12 millions. Bango ba yako confirmer que c'est que ozofi na biso c'est que ozofi na ba weba ba jibe ko bango ba sala 12 millions te OK ko sala 12 millions za te ke kaka o sala 12 millions na nzembo moko mais Robin ya ça c'est là ka siti ya mona lobby boy bango ko mi pona bango langage ya Robin ezaki e bangisaki bango ba moni ke non Robin a diminué bango ko Robin a tout tolo na 12 millions donc na sala ki analyse par rapport ya ko mélanger ba nombre de vie na bango nyonso o basala dans 12 millions za muke mais comme bango moko ba koki ko sala calcul ya biloko na bango moko te ya mona pesi na yo pesa siko Robin raison osaka ba o rolo babe Robin ba o carton date que nonga générique na ngesali 12 millions de vie bo sengi ebe Robin Mundi bulakisa biso ngumba na yo o esala ta 3 millions de vie mutako gagner na générique yo po gagner na ngumba. Est-ce que c'est important pour comparer au pied de la régulière? C'est important parce que dans le 21e siècle, c'est important parce que dans le 21e siècle, l'unité de mesure est un nombre de vies. Nombre de vies, c'est une unité de mesure, c'est parce que
soki lelo balingi bacompare baartiste bacompare bango na banombre de vie soki balingi babengisa baartiste na mboka oyo bayebi bango te babengisa bango bakotala baartiste oyo basalaka nombre de vie makasi na bapays na bango dans nombre de vie eza unité de mesure donc déjà Robino 12 millions de vie na ye wana soki balingi babengisa 4 artistes ya mboka na biso Robino Mundibu 12 millions de vie na ye ekotise na liste te tokompare bango na miniti oyo te mpo na miniti oyo Robino aleki mpo Robino asali 12 millions ndeko asali na 12 millions te tokokompare bango na Robino te nga lobi boye nalobi boye moni toza na 21e siècle ere bavie babandaka bandule barobino Mundibu wana bazalaka pe te tozolobela makambo eza lelo oyebisanga ke fali ipupa aleki bawera bajibe baprofit aleki tout le monde na YouTube fali eza numéro 1 sikoyo mpo ani bolobaka te ke comment bokompare fali na banombre de vie na bavie wana non fali bayaki ya s'impose ndenge mpe Robino ayi azosimpose mpo na nini ya Robino ekoma lisumu ngako tosuye nanga eza ndenge tosala na émission boye tokotisa mpena bapomba baokesa bato te yango nalobi boye basengaki bino mpeke soki koki oyamba bakenpiana kuna mpo biso bamba biso bakombo bato ya fali soki koki oyamba bango kuna obetaka masolo ya okese na biso te non problème na miniti oyo lelo soki tokie mpena na ndenge ya miziki ya vitesse dg mpo na nga na aloba Innocent aleki héritier mpo na nga na aloba Innocent aleki Fabrigas mpo na nga na aloba Innocent aleki yanga nalobi boye naoloba par rapport ya vitesse ya banombre de vie yango ezokreele baartiste musicien baparticipe na baévénement minene nasi baplace oyo bainvitaka Innocent bayaya oyo ozotanga ebele babengisaka bango na bafestival ya minene bongo te mais Innocent kaka na agine ya moke anakenda bafestival ya minene oyo apena mindele plein babina mpe yo mpe bapesa yo mais eza unité de mesure oyo ezomesure baartiste na 21e siècle ya partout na monde eza ba nombre de vie non. Merci beaucoup. Quel pendant les livres, il a parlé à l'oubi pour y avoir à Talamamouné à Somoni là. Quel pendant évité dans toute ma question. Est-ce que oui qu'il est là? C'est là qu'on explique. Obi Nicki Minaj pour bien il s'est ça tourner. Il faut ça on a plus de 1,5 million 1 million 2 millions de dollars pour se faire déplacer. À ça il va tourner peut-être au c'est la production. Oui pourquoi avec c'est cher? Parce que à quoi lourd l'internet là. Mais qui ménage dans nous ceux qui a tiré clip sur YouTube avec 2 milliards de vies 1 milliard de raison de yemo ko azo peser et le ça na et le commissaire cher ça appelle ça trop nombre de vies ça na raison élevé trop yango mona lelo na Congo ko betisa no artiste musicien nyoso toza na mbongo d'Alger to beti artiste musicien nyoso lingi na Congo mais lelo ko betisa fali faut ça na mbongo parce que déjà fali azo peser lourd ko peser a fali ça na no yemo ko s'imposer na no internet fali wana producteur kwa bengi sa fali ça laisser tourner producteur a banga nani so ko za kilo na internet te ba ça na no de papier bah bengi so peut-être yo abeta 10 production mais ba ça no calcul chaque production ba photo 5000 nani beta ba nani amabeta rumba nani amabeta rumba mais nga lobi bu yo ngala tu yo lobi fa beta ba rumba mais définir mutango fa beta ba rumba ena lobi tango yo lobi Robino Mundibu banga lekina rumba ye général na lobi fa ba beta ba siko ye besanga siko Robino Mundibu to yebele na nini na général ke be na rumba kasi yango na Robino ya koloba Robino ya rumba te boka musanga ena lobi ka ye beta Robino era bandi okese na ye abandaka nanu na rumba nanu yango ebimisaka okese na ye Robino asombi mutuka oachaka maboko kaka boye po bayeba ekoloba yo yebi nzembo wana te siko avant oyo kaba générique ya Robino nzembo wana erenyaka te siko okomisaka neti musicien générique tandis que bino boadopte Robino nanu na nzembo nga nakotela Robino te nga nde siko bino nde problème nange eza bino bokomisi Robino neti ayemba ta nzembo moko te na maison mère eloko bimisa eza vocal ya tiaka eza nzembo
so bokomi sa robino neti ayemba eloko te mais non. Merci beaucoup de voler tout basé dans le monde et que le mois pour les caractères plein. Est-ce que il le moment dans la team moi dans ce qui dit au milieu de tout ça tout le monde la vie cause ça parce qu'il ça que les choses analyse tu as chrétien ou chrétien qui patron a aimé à ça or la team moi la bas qui bon quand c'est ma forme de frère mais quelle habite dans son laquelle la émission nous qui réponse nous quelle propose ça mais nous va poser la question bon bande on a biso ba sarato la bazaba ba peut-être azaba petite sœur atako tu mabea ngweza soki petite sœur asali mwa gaffe balobi munoko ebeta ali bako soki bon ngabe na sala na ngai émission na sarato la tatindi mutu atindaki nde azalaki pose te na bakestion azopoze siko era apose te azoluka dimine ngangano asali fona dimine na diego donc amona siko kodimine diego c'est comme si et bien na sens te bato ba ken yo ko sala ba buzo banana diego te yo faut pomboler héritier so on a pombolé na ma héritier il fallait que normalement de OK c'est va expliquer ça to la que non longola fi wana o yo tia que nous selo be mission parce que azo be bisa déontologie te wo mo nete ke ningi o sa ki bo pungwa créer problème parce que Diego mais c'est quoi problème mana héritier te so la très bien mais vous la créer problème créer problème parce que pour dans la team ba monaki que non muto sarato la ke kotinda ba poser ba question est-ce que sarato la poche ke te ke wana za master ya patron ya mobile nai te ma ba que yo ko diminuer ndenge ezo monda po le que yo ko diminuer pas 30 kasi ya mona ebisio siko na kati ya la team soki muto ye neti osala nanga guerre eza neti osala guerre na héritier mbala parce que nga naza camarade ya patron ya la team tolongola nano musique tolongola nano leadership ya orchestre ken na film ngana héritier toza ba camarade yo tokoli na biso place moko wana bazakaria yebinga te héritier oyo bayebi ete jiba yebi ete tokola bongo osoka ngana félicitaka héritier lelo ndenge makambo ne ezo marcher toujours bien en plus foye bango ke ti mokili kokufa na walinga échec ya héritier te naosepela na échec ya héritier te ngako naosepela héritier pena hermia jibide mwe kobima nzambe pena asala héritier grâce ebeta pena héritier azo baproduction ya minene mpo lelo soki héritier aza bien ezalaka vérité na biso oza kompana donc ikolonga ya sarato la kuna nazoyeba te sikoyo sarato la longwe na motifi nini po ya yamba na yenga bon bureau va déclarer que émission oyo kota ki na chaîne ya Sarato la TV qu'elle a mal parlé c'est bon ba émission ba émission belé kota na kati ya chaîne ya Sarato la o ba to déborder la ba fali ba profit pona mona Sarato la yamba pe ba venture ba déborder la pe ba tumususu wana ne vérité si passer wana siko bakorizaki Sarato la te mais non fallait pas écouter il fallait dire on a pas cotisé non quel pas le biboya il fallait pas que des bons na éviter mais il fallait pas reprocher ole alongola mutu kolongola infraction à la individuelle et ça te que ceux qui neti bangabe film na film za ba manike baza ba parti ba malika ba lorashu bakenda abe basali émission moko eboti pe scandale mais scandale na ba latisa mona mutu na ngati falaki ba reprocher ka mutu asala kina na émission pourquoi que la question n'est pas quelle c'est ça Colossiens n'a rien à voir parce que Colossiens a besoin d'éléments et il y a écoute pour foutre mutu na mbongo na télé mais déjà bureau batali keto la team bayami ken journaliste à tol et musicien mais dans la mode invité na kati la team azali na contrat ba futa ke salaire po ya bolingi bo tia ba loi na chaîne ya Sarato la c'est que bozalaki na ba clause moko boye ki chaque fin du mois bo futa kanda ba Sarato la bo laisse ba Sarato la bo futa la bana Sarato la Minerval on a assez Sarato la dans la team na chaîne na a préféré à garder relation agarder ministère na ye ko fate que la team parce que chaîne na yende et boko la ba na ye chaîne na yende ko futele ndako chaîne na yende ko sala ke moi 4 personnes bazala simane ba vivre la team eza de kuzi ya mutu mususu ateka mo ba kwa mais là c'était que OK c'est moi ba futa ko salaire te ba no tshelo na tinga ndenge na boye oyebisa ke ya futi me pekisanga ke na ke no yamba susu papa chéri chibe la team epekisanga na ke no yamba tande ko na biso
Jésus. La team est petit, ça va n'aller loya ba Kofi. La team est gros petit, ça va n'aller loya ba Werason. Ce qui va me dire que la mort va limiter, na mon bateau va me ça na danger. C'est bien ça la ligne, 100 mètres. Pour intérêt na les amis ni film na film. On s'en va. Na entreprise nanga, dans na tena baby entreprise nanga. Pour un sentiment de soutenir. Chaîne commerciale, voilà besoin. Ah, chaîne commerciale. Yo va certain bateau va les gars va finir biso. Ce qui am sou ba so la bien avalé tambo. Va dire que ça ina ba émission. Et au côté donc mon ande ko na biso lora show na film yamba ma cause. Et côté na film no. Siko to boya te ba poko mso ezalaki na kati ya émission na to kata pe lokote. Ndeko na biso Lisa na Angola ayamba animateur nani animateur ya falia kala na mulai nani equaliser a clasher la fali na niveau moko impossible to tie mona film na mona ta appel ya mutu moko FVT mite benga keken ikoma yo sani be komo ko lexa mutana na chaîne ba benga ngate pa ba yabi wana za musala ken wana za entreprise na ifaza la netre biso atozala net yo mona omoni oke sa fali za civiliser point omona ba veti no leke ba lega na ba chaîne YouTube mususu oh ya ba fande la Kongo fali tongo midi ko ba critiquer fali mais ba musicien fali ba lega kuna ba tu va mona normal ke oza musala na bango biso to ana besoin passer to passer message na biso c'est normal mais ko bo bien no la sara to bon na habité ma bébé comme ba leader omona soka za na bien ko ya ba mutu moyo kana na ite comme non, wana il faut to Lucasco to telemela biloko wana biso il faut to sauver musala na biso ba musicien ba ko banda ko manipuler biso te ba komisa biso neti ba travailler na ba tete musicien futaka mutu na Congo azana ete non na mona journaliste moko te ke ndako na ngande eza ko chaque fin du mois musicien te na futela nganda non na mona eloko wana yango eloko futu te musicien ko sunga yo peut-être hein nous va contrat va tourner va ça la voiture va en voyage mais là c'était comme bon civil non nati ba chaîne na biso ya monde bon ça va venir na biso ya monde à venir ba na biso ba chaîne na biso musicien venir na yeza orchestre na ye ngape à venir na ngeza chaîne na film na film un point de so to yoka na musicien te to kaboni na tika na film na nga yo musicien OK ko sala pe makamno c'est tout. Oui, merci beaucoup. J'étais avec Ken Piana, tu me connais sur la parole, il y a d'autres rapports, il y a actualité, il y a vraiment ça la cam, ça la pour la bino, ah tu dois te remettre en train de tout ça, car juste mon sala. Ken Piana invité, le internet à l'internet à l'eau, il y a des qui aiment, Kalaza qui faut finir mon tout, et pour ta la main, faut ça la thèse, mais pour ta la main, l'invité internet à canal l'eau, ils ont évolué tôt, ils ont maintenant ils ont qui cap. Bon, et là quand vous na loba internet ça lelo na moni c'est comme si bongi mwandango. Moni pena mutabe bisaki musalo ngana mabomba na ngate zalai Karine Mokonzi. Karine ayaka na poto. Imaginez-vous biso tozala na héritier te na loba makambo zongo siri. Biso tozala na héritier tozala pena na héritier. Héritier azotelemela biso botika ko chrétien ba wera ba vie wana bo garder relation na ba vie na loba nzamba zoyoka. Héritier azala ko boya to finga ba musicien mususu. Avec bien notre baba journaliste c'est bien ndenge kozaka nanga bien nga de préférence na ba émission na bino bopesa information na ngata moi 5 minutes mais pour garder la relation na ba leader mususu wera ko bike wera nda salanga na zala le héritier botika ba émission na bino moi ba benga ngao muta chrétien wera muta na ba système yana Karine héritier azopesa toli Karine azokende kosala héritier azali na mbara de choix moi ya obenga na ebo ezati to côté saka siko guerre Karine azofinga wera na faliku ngai pe na lobi ngai pe na kati ya latine ngai pe na bana kofinga leader oyo azo soutenir ya bova ngai pe na otia leader wana panzi likolo ozona bana donc ba problème mususu na zone na vie ba rankini mususu na zone na vie mutalukela nga eza Karine parce que elle azo défendre leader ana afinga ba fali ngape na biba muto azo tinda yo finga fali ngape na ba finga yo nani ya kimisanga la timité omoni ba grandeur ba Kongo ba ken fibu na fimbu ekomi mwa makambo SMS ko na sauter étape na lo mana division locale na kele na division internationale ozo comprendre parce que c'est héritier to zalaki na no ba local siko comment on va peine la team na zalaka na 9000 abonnés na zalaka na 9000 abonnés
Ko blague te loba na yebi ke ozala na 9000 eh on a eu ça va ni maloba ke na yebi siko na yebi une équipe na ça va nazo forcer na se bo s'abonner ba abonner bazoya te ba mona na te parce que qu'est-ce que tozali nango ba abonner pena bazala ki mingi te so na tel li fali abetinze bona geli na tel li fali abetina buba na tel li fali ayembi banzemba makasi tout ça na fali opena oyo nga na défendaka mpe na musika namoni semiena kende kosaproche na ye parce que awa mpe bapesa biso su makambo te baprivilégie mwana mwasi nga na kote sikoyo kote mutu nakoti sikoyo angle mosusu mais eza na émission moko te olobake na fanda boye azofinga peut-être héritier nakozala na baémission nasala critique na musique ya héritier critique eza injure na bato oyo peut-être baesprit faible nga nano namona héritier te aporte mutu plainte boyebi héritier aportaka mutu plainte te pwana parce que héritier asiportaka critique abike critique yango esalaka force ya mutu fo ere moko bofandi ozoka critique baokritike yo parce que so omoni critique ebande ba journaliste moko ba journaliste bakomi mibale bakomi 3 bakomi 4 bakomi 5 so makambo wana sérieux ke façon na okende na ozinda parce que biso tozala critiquer ya héritier reconnaître papa na yo wera nda sala yo so reconnaître wera te libabe kolato na vie mianji mi de moi vobimisango luko okazomona wera namonaka te héritier atindelinga ta biro de bi atindelinga bapomba tout ça namona art ya bongo te wana yo sali critique malamu ya lelo ba nasala ko sala critique ya malamu est-ce que lelo comme un jour on sala critique ya musicien mo mona déjà ko finga yiko tukinga musique nayo kana te osala boye mais soki be musique ezo kana te soki ko sala mo critique c'est normal et comment est-ce que ko ba kasi te et comme si ko musicien ko mi ko prouver mutu so ko sala critique a prouver ce ko ngale ko na bongo yango zo mona mutali kaso ba bloquer muno ba bloquer son ndeni to ba bloquer muno ba biso ya mekika lo ba so mona kombo leader na bango ba kanisa ke ça que tu me sais comme des injurités nati mutali kaso sala révélation ya musique aotala bi na minute ofali aza na 1 million eza na seul artiste oyo ayembaka lingala oyo aza na 1,500,000 abonnés c'est fali po baza ye moko 1,500,000 abonnés ye moko oyo ayembaka lingala soko otali na bamusicien nyonso oyo bayembaka lingala musicien moko akokisa 600,000 abonnés boye aza te ba 600,000 aza te 500,000 kuta aza te mais fali aza na 1,500,000 abonnés ozokomba sikoyo motalika so ere azotala lider na bino oyo bozosala comparaison na fali oyo bobenga adversaire ya fali akokisi pa memi 150,000 abonnés so motalika so azozongisa bino kaka boye azozongisa bino alobi soki totali bien soki keni pia na force na ndenge ya vitesse keni pia na okende nango seke keni akoleka mpe lider na bino na baabone motalika so seke yozomanke yo yebi keni wana alingaka biso te okopare baabone ya patron na biso na kombo na nga keni nde memisi motalika so na mbo nyonso mais c'est normal c'est normal motalika so kompare nga na bango po bamboka tu oyo bakendaka nga mpe nakendaka so bamboka oyo bafali bakendaka na baprofi basala oyo babeta na baamérique baaustralie biso te yango nalobi boye motalika so akompare nga na bango aza na mwa raison po bapays d'Afrique oyo bakendaka mingi bamonelaka angola nga mpe nakenda angola kenya bamonela kenya nga mpe nakendaka kenya europe bamonela europe nga mpe nakenda nini baparis babeta concert moko na Moscou nga mpe nauti batireki eza na Asie Moscou mpe eza kaka bameme frontière kuna donc c'est normal natuna yo question wa internet comment okoma natomoni lo batamission na charge te omoni lelo soki olingi okota na molongo ya bato oyo baza na kati ya potopoto edepande kaka na volonté namona film moko boye na ndeko na biso Dedeti Bambalo afandaka pena pale na ye kompa chaine ezalaka bakoma DDT afandaka pena pembeni na bandeko na biso babengaka soi disant
Bacharge. Namona avant na pena bango so na Dédé pena bango. Maintenant na mona Dédé à côté na babuzo bana bango te. Parce que Dédé otala avenir ya site danga. Un jour soki na bina côté na buzo ba po bano ba sala campagne yo lobela mutu. Kolobela déjà mutu za ko sala desu. Yo journaliste au commissaire oh journaliste tel biso toza soki banini na ye maintenant ezala te. Et au journaliste on va vendre les musiciens dans tipo ka zofina. Baba je wana pene sila nango ba biloko wana c'est sila. Depuis Karine Mokonzi ya sila succès de biloko wana pe sila nango. Sila nango. Oh ezala kande série ya zo sa biloko wana ba diverses ko to bimangi neti ba manike banani to telemela mais ye moko siko sila. Donc c'est bien tout tika. Oui, merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin avec quel piano, que cela, que cela, cette émission-là, quel nous sommes arrivés à la fin. Nous avons discuté de Noël, un petit peu de pratique, nous avons plus de la radio, oui, c'est bon, nous pas dédicace. Bon, un petit mot, ezalaka tolingana, tozana moment coronavirus, moni lelo soki tolingani te mawato, bandeko bakufi ebele. Bandeko bakufi vraiment ebele tozo makambo blague te tozo barankini vraiment to boka barankini te neti ngante na eloko na sepela nango na mois d'avril nanu naza rankini atana mutu mon côté merci ba olukilonga na lobi bote na rankini atana na musicien te na chroniqueur te ada mutu moko mokili na ken bana rankini boy naza tana mutu moko rankini na ko misanza ata coronavirus yango yelinge meminga lelo na kelo la pepe because on sait que nous on sait que conseil ande na pesa neti conseil de groupe biscuit comme ça non conseil na pesa bino ezaka ka ya bozo kendo yamba ba invité to yamba ba invité to tika kokotisa ka ba kombo ya bato biso nde to créer lelo ba polémique merci à les Bambalo qui était avec nous, notre assistante aujourd'hui. La Ponti a absorbé ça la beauté et ça la rend bien. Merci aussi à toi, Samantha Ifoji, merci à Natika Simondwa. Merci Maman pour la Nyoku, Nana Rabino Mingi, Bo s'abonner à Makinis TV officiel. Ça, pour la TV, nous ne sommes pas dessus. Sur ça, comme ça. Bah, pour tenir émission, ça n'engage quelqu'un de peine. Moi, je fais que mon travail, je fais que mon boulot. Je suis au milieu du village, c'est la déontologie, mais ça va comme ça. Merci. C'est pour ce pays, tout le monde remarque les numéros, ils ont appelé, commenter, au fin à terre, parce qu'au fin, ça a bien été, vous commentez, vous bien, tous à la hora, quand on a vu nous, ça la merci beaucoup, je vous aime bien. Retrouvez-moi à la prochaine. Bye.